se sentir un peu que papa babungisi papa na bango un peu na mboka oyo. C'est comme si bakomisi gouvernement comme le la papa ya bana. Maman bino bomona biso tellement tozaka batunza masa biso ya kopesa faut topesa ka bino butemo boza ba recevoir kaka. C'est bien bon. Mais tant papa bazo pesa bino pe tant bozo recevoir faut ba pena koluka faut la bota la famille malamu. Olie sombongo ya mobile zelo kwa to lekela bino non to lekela bino te. Bobo ça na devoir na bino te tanke ba papa. Bobo ça na moti. Mokile bo ça na bino te, bamboko to yebo ça na bino te. Donc yeba devoir na yo ya kosala même si moi si a ozo mbongo wana kotala trop mbongo wana te. Kotala trop mbongo wana te. Parce que là on s'est focalisé tout le temps dans mbongo wana et c'est donc moi bu nécessaire ya ba. Bino ba papa ata bino moko. Yo kolata kitoko zumbongo wa bana. Ozumbongo wa bana. Olati kitoko makasi. Wana tenti ozo bomisa. Yo wana tala ba griffe. Mais bana. Bazaka aboy. Mwana olata biloko ezanga mutu na makolo. Famille faisana eza liboke. Tango yo mama tellement monique ya oyo ne na botine bana oboye anotsaka ideka na la ya bana. Tika na teli banda pona benda mwa yu mama ba kota na pale puis anotsa mutu na mbonga bana te. Ekasi. Ndio raisonner. Mais ça bon. Non. Ouais, ça bon. Pour moi na siko ke nga nya siko ya pa na ngatika na papa yo fo mwa manano. O mo se mobali yo fo mwa mi. Na ndenge na fo mwa mi. Na mbongo na yo fo mwa mi, moi c'est pas fo mwa ma. Moi c'est pas fo mwa ma parce que moi ça doit protéger bana na ye. Protéger bana. Baneza ya moi c'était baneza ya mobali. Mais biso to sala mi sala mo pa. Mais ba ke baneza ya mibali. Ya protéger bana te mutu. Protéger bana. Omoni yo kana bisame lo mo. Amour est important pour la mo amour ya usunga même na ndako na bandako biso pe fo mobali ko sunga pe moi si donc c'est ça. Moi je pense que yango kaka ba papa pe boyeba donc to ça devoir de biso maman a devoir envers les enfants et puis papa pas a devoir envers les enfants donc omoni bino basi les premiers années bolobaka mingi par rapport à soba mibali yango mona ke bibo travailler mingi ko ka mibali mais non biso mibali les premiers années biso tozalaka mingi ana mutu yoko mona noko mo avandi omona ka mutagangi ba alors raisonner ndeli folo ke la bano biloko yo mo vandi ka kuna bano vanda ka wakelo ka biloko te metata raisonner ke zo biloko ndeni mutu yo mo so le mizième na libumu metata raisonner couche na mutu. Ça veut dire papa Congo ya awa te ya Congo na ndenge papa Congo bafana na Congo nde ba yebi valeur wana ki ko luka akoluka mais awa ya ku mibale belebe basala mbonga ba pe mona na te na ndimi na kana eso vérité ta mibali mususu na mbonga wana yebisa yo mususu atakutu attends quelque chose ou bien gift à pamba ou bien ba cadeau à pamba la moitié les passe tu donc quand même ba histoire de la même na ba film na ba nini na ba émission de yo kaka yo kate pour ninyo yo kate mais ngana yo so que il y a des choses moi je pense que ba maman bazolela ba maman bazolela parce que ba papa ça ba décision ma bien benga papa na ndaku ata maman zana so papa na ndaku te ba ke ndaku de la futi. Ça veut dire présence ya papa ezanya so papa taza na mbongo te azaka papa na ndaku yoko bati ko bengani tata likola mbongo ya ba 200 livres pesa na semaine surtout tu sais que quelque chose 200 livres na to multiplier on a mona ne aux aura tam ba 4000 ou 6000 na année pauvre vous dit mundela mona muta passe numéro 00 mais là pour bima yangi na mabambongo. Moi je pense les premières les choses que matter what yo mama ko lubate ken kende yo sela ngani ni kende nini bo bimisi mobali likolo ba 200 livres bozana moi pona bana moi na mona mozali bien après ce moi noko moi tente mo boy tellement après ça aya ko remplacer na ndako
Papa bongisa. Te bino ba mama faut bongisa. Bino non ba mama. Bongisa. Et là comment faut yeba papa. Et là faut ba bino boza mitu. Au moins d'amba to mutu. Parce que d'amba akela ke mutali boso akelenga liboso te il faut yeba pelo. Sur ma sonne d'amba zenga. Il y en a comment d'amba soko na ebité. Mais ba ke nzamba ke ça veut dire yo za na devoir makasi. Oh yo faut ça là pour moi c'est là parce que yo faut un exemple pour moi si. Oui, faut un exemple. Bien sûr, on peut ça biso do on peut ça conseil wana kete ba on va to luka to bongisa côté wana tout là oui to bongisa côté wana mais pour to bongisa na bino pe papa botala pe nani ozo mo papa botala est-ce que na ozo responsabilité nanga bosala na mbongo na ebite responsabilité kana na mbongo soki yango te na loba responsabilité na mbongo nanu te na mutu nanu fo mais bino no ba mama ne fo bolonga na mbongo ya bana nanu ke papa pe yo pe longa na mbongo bana na mutu papa ko talela ngozo tifongola ngo misu boye mongulu papa ko tala mbongo wana soka moni mama akomi ko kelikote mama kelemba bango ba jumsu ko mo lia lini. Normalement, moi si na mobile mutama bi makasi ya moi si papa mobile. Ndenge écoutons. Mobile to welela kate. Mais bino basi ko na idea ko welela. Nous même to welela kate. To welela to ndenge to welela. To bi kenye suze ya biso to welela kate. Bino yangai, pesa mo yangai. Biso to tala kana mutu. Isi ya biso. Na kima ngani. Siko le problème c'est que moi si vraiment il faut que ça mobile papa moi ni mo afuta la biso ya bana chaque mini izala kambo ala tu musula cha mbonga na kaka bino pe mibali le problème c'est mama ko lomba ala musula cha mbonga na kaka na bite mama ko ba bino pe mibali moteme ko beta du mutebe te para descendre moteme baba moi ça c'est mbongo mutebe mais c'est ça ya mbongo pe ba mama to ka pe ko fuma mate pourquoi parce que moi le bino ba mbali bozaka ndeni ndenga remaka ba mbali na ndeni mobali soka moni mwasi asa na mbongo po moi biso mama to zaka mbongo yo eba te mama zo save pe azo save na sens ni eloko non dépend ba biso ba tinda ka même moi mama obomba parce que biso to eba bilo ni kozanga bino papa botambola na bino kaka ye ozongi oni mais mama zo kalekile mungu ane silaki eloko ane silaki ozomona yango moni to zaka ya mope to banga pe ko yisa bino vérité na bambongo wana presque nyonso poso yebi monta yo pe o craquer comme mbongo mwana pe sezate eza normal mais moi te na beza normal mais eza mabe na sens que to luka to bongosa côté wana ke non mbongo to tana mesa. Moi je pense que moi je pense que mbongo batza toujours la mesa. Non que je pense na yebi ke mbongo batza mbongo la mesa. Mbongo na moki wana oyi. Ko c'est dans mon bande, dans mon na parenté. Ya mbongo nyonso ezaka to mbongo ya bana. Mbongo nyonso na bato tsa mesa. Ça veut dire na mbongo bino pe ya mosala. Ya bana nano. Na yebi ni boza to recevoir. Parce que ça donne nous on appelle ça bien recevoir. Faut conserver. Mais mbongo za mwana te ke ba pesi ozenima. Te mbongo za mbongo. Ça veut dire que nous va pesa nos zemi, zemi, obombi, ozupi mbongo zo bombi et botani, nous pang. Il faut botaka no pang raz. Faut mbongo to pesa ke botaka no pang. Ndenge botaka no pang te. Tika mbongo papa ya musala à part. C'est un mbongo na ya bino na mesa ya mama te, mbongo ba na mesa. Moi on faisait papa ke 10 livres. Olongoli 5 livres pesi moi. Mbongo l'argent de poche na yango ya semaine pour it's kind of thing. 5 ans obombeli obombeli nde obomba comme ça akoza na besoin moi nini eloko bo saleli wana tsamo mbonga parce que na mbonga ndako to na mbonga bana mbonga ndako za oyo papa otna musala ina mwana ya mbonga ndako mais mbongo ya bana za ifusala tout mwana akoza na besoin bimake azo ma frites na libana su ma frites na libana azo mani autant ça les ama crédit na antima crédit na. Mais les choses graves que maman au mona que mbonga bana mama yo na zulati alati baba super was ba nini à côté de ba na sport direct que son baba jogging ba 2.50 au mona bana ba jogging ba 2.50 yo na mama bomili wanza mota la bana obi me bana na mboko bafuta bana
Mais pourquoi bana bazala toujours boué? Pourquoi pensa moi na joie ba pour comme 20 livres, soit 10 livres, ngati kana 10 livres. Et ça ni. Et c'est l'autre. Et moi ce que ils sont que banca. Tu vois de moi soit na lekela. Ndenge simba te. Na lekela na. Ndenge. Tu où la mbongo na biso. Eh. Kasi ça bon. Te loko ba parents ba maman musu basala eza mabenga lo ba eloko. Maman kuti yo ko le ko bimano mabe. Obimi na normal. Mais bana na yo atoki na bango e cause la fête activité. Oko bimana bana. Majorité ya bana otomonaka mingi ezala ko bataka biloko ba jogging ou ezala couleur gray oh ya basuma na sport direction. Occuper bana surtout bana beaucoup ba jeune fille bazoko ba jeune garçon vraiment wana na obeta c'était etake mbongo na bango ezali vraiment il faut que luka ko pesa bana bon to ebi ke tozala na ba nini ebele hein tozana ba benga ngoni tozana makabilo ko ebele pe osoma na ndako moto ba shoto tozala pe ebele emo pe mbongo na pe na biso ko ba to mosombe na ata courant même tout bâtiment na mwani esunga pe ya momo pe ba mama pe bazala bongo mona asana charge msu ba ji faut bâtiment bala ba ji ba bloc belé est-ce que bon on peut moza pe suffisant et mbongo za suffisant et mbongo mle mo pesa suffisant mbongo za suffisant dépend de mon ndenge c'est que zo te mbongo za suffisant et dépend de ndenge mo ko zo gagner eza mbongo na bino eza pe ba mama pe basala ba mama msu baza basala ka mais nga na yebi mbongo na pesa za suffisant. Loba, contredire. Mais on va payer en général. Parce que ça dépend de l'individualité. Yeah, mais on a dit que c'est suffisant. Ça dit, non, comme si on va c'est suffisant. Ben, si on va ça, c'est une bonne idée. Je te dis que nous allons si nous allons à tête, on va gagner combien. Ça dit, non, que vous avez on va gagner en Ndenge, on va gagner en Ndenge, on va gagner en mbongo. Nande mobala o dépenser kuna na ndenge na ye mbongo pe moi c'est pas mon idée. Est-ce que moi na paye ça beaucoup sur la tête moi na ta chose. Moi je pense les arômes na bien papa même celui que maman zo amambo mo ya mwana. Ils ont un bon mot ils ont un miki. Ils ont un bon mot qui est grave. Ils ont un bon mot aussi ça mo pe so nous ka bana magdo pe bo ici na mo. Mais pourquoi bino pe boy ba ke devoir na bino pour na biso. Ezala pona bana ezala pe pona mwasi c'est important parce que ezate pour surtout regarder mbongo bana bongo bino moyebo ki pe biso esu ezate mobalo éviter ndeni na ta mwasi na yo alata numéro combien ata ya chemise à pamba ou bien ata ya chaussure boy wana et ça la pe biso to sentir un peu que mais non nous sommes bien ce côté que pas tous en tout que non ouais est-ce que oui un mon peu no aussi ça un mon moto buya sombelelo Ndenge natumba tela ndenge une question na natumba ma vie tu vois yebisanga combien de fois na sombelelo loko dipla kaka bibi na noninga ote ibongo pesanga mongo na ke somba yebisanga combien de fois c'est parce que le problème c'est déjà presque le problème non parce que le problème est là au éviter la moment na ngana na posa ya nini c'est ça le problème est-ce que c'est là malembe est-ce que cadeau ba yebi la posa te ba yebi la posa te OK ce que yo mobile a sali au cadeau abi my beautiful wife I want her to be more beautiful let me buy something nice for et là ko consommer something nice lipstick emso consommer la lipstick ko somber ngade ana zana couleur wana secondaire naza nese secondaire baki si on top na ba top ndeni parce que faut se mettre biloko ezo miss onga na nini moi si yango mone bonga mobali yo pesanga mbonga mona tosomba biloko na kana mbongo mingi ezaki ça mbongo nga tosomba yo combien de bilambo osombeli nganga mais ngama pina na ndako non na boyo ndeni ya ekota siku mo dekara pe tena de loko aneza nini te tenga tuna nde so ebisinga so ebisinga na tuna koza kuliani so na ndenge na zana ngo neza tekela bite etika kunte neza la nalingana nga meshote nalingana nga wixote normal so na so lingite pesa ke so ngisa tu me changer quand même na changer non la changer quand même na get used to it yeah mais
yo pe foi ba posa na ngeza ni na maman na koma ta osombe nga lipstick wana ezaki na zana ngo déjà na yebi ke lemi nazwa kaka omona na ke somba na ke na shop na somba nini savon ya sokula na ke somba na deodorant na na tel na zwi ba de savon na ngwa na deodorant na maman mo so na zwi yelo côté tika na zwi lipstick na beli na sali siko pourquoi siko yo eza pe luka po yeba pe yo yebi te biso to za bo totalaka biso ya to somba ka ngai na sombelo kado na talaka na ota na bio ke mobile na mintu ya kozala ana ni to no zanga ni to na mona lokwa zangi loko yo na mona lokwa biso zangi montre ya couleur oyo na mona mikolo ba senwe na wana baby biso totalaka bino pe fuko luka soko tala ko ngasiko na talaka teke iloko ngaso na mo iloko na sepesi misu na ngatuza na mona osoma ngo na bakisi lata ya couleur wana siko eza mabete eza pe une bonne chose ton hôtel on kana iloko esimba na mbeba moi sinana ntelme moi sinana na tala rita na odécorer maman na misu na nga na hôtel na odécorer maman na mona maman bien sûr comme on a me faut eba pe posa na ngai faut eba pe posa na ngai ya on a sombi on a commencé la no liste ton a sombi on a posa na ngai ndenge faut bimela non na ndenge zo réserver pour bimela et tu vois le problème est que banoko le problème est que moi je ne peux pas tolérer que moi si abengamba ndako pour na mbongo. Et aussi na bolinga nzambe biso ataki banoko ataki ba chef de famille parce que même c'est le mot boye toujours na na bible omoni tango nzambe a comment ko punir biso bato tango no punir bato tango moi ça lene mbuma nzambe tuni baba tango nzambe akeli akomi ko punir biso bato alobaki à cause na yo mobali à cause na yo homme abeli ko ezali nini ezali modi ezaki à cause de mon cité ezaki à cause de mon papa parce que nzambe d'appeler sur responsabilité bana jardin d'Eden maintenant to respecter responsabilité na biso na te ya mo mabi ezalaki koma modi na biso ko na motoki na biso etokolia tout ça baba no comment bien qui va pour la famille na biso to pesa tant que na pesa suma case tout ça va projet na biso peut être bon en valeur parce que to yoki qui a ce qui mbongo ezate valeur ezate tala ka mabale belo na bapa na bien Moi, que les balles à mon côté dans l'ambiance, ça veut dire que balles na zo duka fama sina zo kipe mo sina au kipe bana no mona ba mbala musomo na que moi ba vivre kaka harmonie zati tala au mona peut-être au sentir harmonie zati au sentir ambiance mon côté zali zo mona so côté na banda ko mususu pourquoi parce que mon bail azo ko prendre soin ya moi sina été mon bail soit jungo akini mon père soit un bon monde là tu sais le petit qui maman côté la petite qui papa to comment mingi ko kipe mingi ba famille encore ya ko kipane pela moi sina mobile ube ko kipane na bana na biso to boite photo kipe ba to libanda to kipe ba frère ba membre famille to na ba famille mais babi la charité bien nous donner commence par soi-même mais que ça le bien nos charité bolingo les bosso ko bana na makata ndako na so na ndako na yo ozokoka kozwa soin na yanga mwasi na yo te okoka kozwa soin ya bana na yo te koma okoka kozwa soin moto libanda ube ya banoko ya batata mwasi ya banani ube ya baparent na yo non fo bana no na kati ya ndako yango moto mobali ebele ate ya bajeune lelo esaini ebebi pourquoi parce que mobali akomi kotela non give ta money pesa no mbongo wana mwasi pe amonaki bafutanga da mbongo mobali wana ntina te wana pe eza mabe mwana mobali aza na ntina te bon wana eza pe mabe ndenge ope biso babasi pe foto lokaka tobongisa kote wana mobali akozala pe na mbongo te na to moko boye loba mobali asala nko mais akozala na mbongo te mais elongoli te ke biso topesa mobali valeur na ye oyo ifo topesa ye ozomona mais mwasi akoma pe ya néglige mobali akomi mbongo pourquoi parce que moi bana mobali oko azwaka mbongo mais aboyi nde kopesa nga mbongo ni konini kopesa ngai koluka afta kopesa mbongo mpona bana siko le problème est que wife le problème est que moi tout ça la conclusion le problème est que
Tant moi si ici mon bal était que bon m'appelle ça banisa combien. Depuis mon bal et 6 mois cité j'aurai combien. Mais tous mes ans de ces cas. La balle a mis couple de ces cas. Parce que mon bal azo yebaka que moi ça na mbongo. Moi c'est pas zo baka mon bal pe na mbongo. N'étant sur na bomba les montana mbongo. Mais moi bandi manela. Ça c'est parce que ya mon arake. Na bi salaire na été. On évite mon bal na zo combien. Moi, si mon bail pas habité que moi ça soit combien na par exemple mon bail à quoi foot à bon mon bail là c'est long il y a sur la foot à moi 20 mon bail à bout sur 8 bana et que ça calcule 8 tu en as ni aux gens dans 100 combien sauter c'est vrai tu vas 140 il faut être vierge comme bon, ça on va calculer bon ma bé ezaka ilo parce que nazolo ba raisonner nous avons raisonné 20 sur 8 ça c'est dans 140 la semaine ba la calculer de bon mais est-ce que moi si pour raisonner que on va dans la salle ba r délai ça veut dire qu'on a 1000 mois na poche mais les autres quand ba là tout monde pas dans moi je pense c'est là pas bien c'est laquelle moi sinon mbal le vandi le taille de bimon toujours ka ndambongo ba pesa bisu ya mbongo ba na makana. Bon, on veut moi ça là. Yango. Ça dit moi on a bien sur la famille faisala li boké, bo ba nimi na osala na mbongo. Oh, si noté ma bali no kufa kaka parce que celui maïla les até ato bali mo bali mo susu li bala ne ko kufa. Ato bali di ma bali kufa parce que bolingo zaka sukali ne bandelia.